Bienvenue, welcome, boeli malamu, karibu kumeza, elubu na biso, rendez-vous na biso ya mikolo na mikolo avec la daronne de multitude, la femme a plusieurs options sur votre chaîne Dada International, les choix de l'excellence. Abonnez-vous, 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 partagez, likez, balobi. Tous consommer vidéo oyo tous ala toujours ensemble. Merci beaucoup na ba j'aime, merci beaucoup na ba commentaire, merci beaucoup na ba partage, merci beaucoup na nyonso deuxième famille nanga na bosanité la grande communauté congolaise partout dans le monde entier. En tout cas na bokeli biso ba bisou esika tozali. Bonne année nzambe azobatela na bosanité famille Bota toujours avec la patronne Abel Vikondi, famille Bota na bosanité, les compagnons de Dada International. Bisous. Karibu kumeza la kisaka bao baza musika ba pusa na pembeni. Au rendez-vous na biso ya mikolo leo tozaki na makayab na biso tobenga makayab ya ambassade. Je vous dis makayabo il fallait si la munga parce que ezala qui vraiment na munga na préféra ki na lalisango na mai. Voilà. Ah déjà ton na kata ki makayabo na ngai kitoko na bomisa ki makayabo na ngai na kati yango kitoko. Voilà. Merci beaucoup. Recette na biso ya lelo ezali makayabo. Voilà, ton nakata ki makayabu nangai na ekozwa yango na te yango na mai ya malili po esila munga. Vraiment nazaki na besoin makayabu nangai esila munga. Voilà, na te yango wana elala ki penza na mai ya malili po esila munga. Wana aero ezaki déjà ba 19h tango comme aero la la sauce na changer ki mai be piste na biso tozali nango tomate mbuma, aubergine, tozana poivron, tozana piment, tozana céleri, tozana ndembi, tozana litungulu, tozana nyanya na biso pe ezalaki mopanzi dongo na ndenge ya muselu. Voilà, awa déjà tokomaki na tongo. Voilà, bepis na biso ezalaki wana nazwaki siko temps mbisi nyanya makayabu nanga esilaki mai esilaki munga plutôt nakomaki na temps ya kobongisa ngo kolongola bekai nyonso oyo po esalaka mabe na mbisi na biso. Merci na confiance et surtout attention na bosanité, amour, affection. En tout cas boza wow ma deuxième famille na lingibino partout dans le monde entier. En tout cas nazoza appel il y a tout le monde na bosanité balobi makila nanga so ya monoko nanga nourricha Congo en direct de Canada. En tout cas merci beaucoup pour la confiance wana tona baloli makayam nanga nyonso na longola bekai na bongiso ngo kitoko propre na bandela ki lisusu ko super ngo mai très bien na pona y passer na zaki na passango nazali na besoin te ba ekai wana ezala vraiment na makayab nanga po esala bien po soki etikali tango kokalinga etikala na kikalunga. En tout cas na bongisa ki penza biloko nanga kitoko bana Europe to pesi binombote Kinshasa mbote partout dans le monde entier. En tout cas on est toujours ensemble to comme déjà étape ezala ki ya koleka na étape to lingaka mingi eza étape pe ya kolamba ba ekolaka mutaleki muninga na kolamba azalite. Voilà to cheki mafuta na biso na moto to mafuta na biso ezaki moto to komaki na étape ya chalala oui la kisaka mama bomi mboka makambu ya bien elingi ebanda. En tout cas makambu na biso to bongisa ki yango propre là mafuta na biso pe ezaki moto to leka ki na étape ya kocha makambu na biso na moto to continuer toujours na kotala ba vidéo na biso tina suka yango ndeza soutien ya bato nyonso batala kabiso partout dans le monde entier. En tout cas merci beaucoup nzambalola apambola zongsa ba mega na bino oyo botala kabiso par air nyonso bobetaka tourna Dada International tona tie makayab nanga na bisko na bongsa bepis na ngai. Voilà nazui muscade nanga na tie na mbabu na na tie na liboka nazui ai nanga na bongisaki nazui moi sel na ngai ndambu. Voilà nazui moi ba ai vraiment nazaki na moi quantité par rapport ya recette na biso ya lelo na yekozwa mungwa na tie na ndambu na tie ka mungwa ndambu na bandi ko bongisa be épices nanga wana kuna déjà be épices na biso nyonso déjà bomona ki ndenge na présenter ki yango ezalaki déjà propre ya kubongisa etikala ki kaka oyo pona kosala ki be épices na biso ezala complet. Voilà nazwaki siko anayaki kotala makayabu na ngai namonaki ki makayabu ebandaki déjà na kokende na kobela kitoko na bandesiko kobalola ngonga bi. Voilà balola bon appétit à toi mon sang
Mon petit frère propre nourri chaque Congo en direct du Canada, babi na Montréal, wana ba kuku makile ya maïté, voilà, leki ya moto, ba yo kaji. Toujours ensemble, voilà, to baloni makayab na biso, kitoko balobi kolamba, baye kolaka mutaleki muninga na kolamba, azate, voilà, yango biso pe, tozo ye kola, toujours, voilà, tout continue toujours na kotala elubu na biso na bosani yote Ramses Kanda leki ya moto, Ramses Kanda, pourquoi pas feza Kanda na bosani te famille Kanda mobimba esika bozali na bosani te famille ngongo, toujours ensemble, tant makayebo ezokauka tozolunga, makayebo ezokauka tozolunga, makayebo ezokauka tozolongola tozobakisaka ba OP ekauka kite famille mobimba wato na pesi bambote. En tout cas tozokende na babonane, mutu ana besoin de promotion ya maison d'habillement na ye, azana parfumerie na ye, salon de coiffure azana besoin, biso tozawana po na osala promotion. Tant tozokanga makayebo, il faut toujours que so para moi mai bongo po makayebo na biso ekanga maka vraiment na kikalungu te epanzanaka te. Voilà, yango biso pe tosalaki makayebo na biso komaki na suka tokalingaki makayebo nyonso kitoko. En tout cas esala etala ndenge couleur nango ezwaki vraiment kitoko makayebo na biso yango wana ekomaki pré tokomaki na étape mosusu ezalaki étape o bayekola kakaka. Voilà, nayaki kozwa siko mwa huile nanga o etikalaki ezalaki bien na longolo yango na kikalungu et tout nazwi huile wana naye kozwa bepiso natika na tutaki deja ai muscade na mungwa naye kotia yango na mafuta nanga o ezwaki moto na baloli yango mwa ndambu. Après nayaki koleka na étape ya kotia bepice o deja tobongisaki ba matungulu, piment vert na biso ezalaki wana o ewelela ekoleka, poivron na biso, ndembi tobongisaki sele, donc biloko na biso nyonso o tobongisaki o na présentaki na début bepice nanga nyonso o nazaki nango besoin. En tout cas na bandaki kotia ngo nazo balola po nazaki na besoin ezikati. Voilà, tozo continuer toujours na elubu na biso ya Karibu Kumeza avec la femme à plusieurs options dada international. On a nabwaki moi aubergine na ngai, nabwaki moi aubergine na ngai na bwaki yango kitoko esangana nyonso na ba épices na nga. Après na ekozwa nyonso ba tomate na ngai ya mbuma na bongisaki yango deja kitoko, nazwi nyanya na ngai. En tout cas nazwi biloko na ngai nyonso na bongisaki na sangisi yango wana po tokomaki na étape ya balola voilà nakomaki balola yango esangana ndembi ekoma ai ekoma litungulu ekoma piment ekoma aubergine ekoma solo. En tout cas na balolaki biloko na biso kitoko ta on atikaki na ye kotala na monike ekomaki kopesa résultat ya malamu biso mepe ba mama tant tozotala tozo comprendre que bepice na biso ekomaki na kokende kobela tokomaki na étape ya dongo. Voilà muselu dongo na biso deja tobongisaki kitoko makasi. Voilà tozwi yango tosangisi na ba épices to baloli yango po il faut dongo na biso elemba dongo soki elembi te ezalaka makasi. Voilà solution moko eza awa, secret moko eza ana bombeli biso na suka, mutu akokata video akozwa akorate yango, mais soki otali ti suka lisolo moko eza ana robetelo ona kutana nango lelo na wenze. Voilà nazwi bepice na nga nyonso na baloli na sangisi yango na dongo biso monde totala tomoni ke dongo na biso ezosangana très bien là na ba épice nango na yo kozwa mwa marinade mokie na tepo il faut pe dongo na nga ekota ba épice nango bien. Voilà nasalele marinade nanga oyo après na bandi ko balola po na kosangisa et puis koluka moyen ke ba dongo na nga elemba ezana guya bien. Voilà ekota ba épice ya bien. En tout cas ba biloko aboye to retrouver yango kaka et pas dada international, la daronne de multitude femme à plusieurs options. En tout cas, merci beaucoup. Babino nyonso bozo talabiso. Tozali na besoin dongo ya zeite. Tande dongo na biso. Donc bato balinga on alinga dongo melinga ya zeite. Manière msuyo lamba dongo yango. Soepe na lingi ebima zei na osala pe ebima zei mais oyo par rapport à makayeb na biso nazaki na besoin ya dongo ya zeite. Wana yo ozo balola pona ezika. Tozana besoin biloko ezika te beba te ma ezwa résultat ya malamu. Donc tant ozo balola po ezika te. Voilà tant na baloli na monike bepice nanga dongo na ngepesi résultat malamu na ekozwa makayab nanga ona bongisaki na sangisi yango lisusu
kitoko makasi. Donc nasangisi makayab nanga donc nasangisi yango tande makayab na biso sangani to tiango mwa mai po dongo il faut elemba malgré sangani bongo il faut elemba makayab déjà belaki déjà to sangisa il faut ko balola ngo ne kenge pour de façon que makayab na biso et panzana te voilà donc to tiebo mama e nzambe na bomo nkole sumasia to tie mwa pima vert voilà pima na biso yango wana to tie pima to iko bakisa mwa marinade moke par rapport à ndenge to tie mai en tout cas makayab nange sila mai ti nazo tia boye c'est parce que na remarqué ki makayab nanga penda esila ki mungwa na tiaki yango bana 19h na mai na ekolongo na tongo je vous jure esila ki eza idée ya bien sûr que biki ko bimana tongo voilà na yaki ko zipa yango donc na ekotala na bien nzambe na bomoi kolo yesu masi ya seigneur en plus 1 égale 1 et comment que le moko palado tala ndenge komaki kitoko en tout cas mama nangaye soupe soupe pa mama palado oye dépendre na oyo linko liana yango en tout cas pesa résultat malamu penza na zipa kinga bité mai na ngana ifo ekita penza tant na ekota nzambe na bomo nkolo esumasiya karibu kumeza en tout cas tala biloko nange bela kitoko kolamba baye kolaka ba maman to me caresser to eza recette moko eza vraiment rapide soko za pressé au sel kama quand même non na butu na tongo ozwa résultat oyo biloko na biso ebelaki tokomaki na suka émission na biso tokomaki na moment préféré voilà moment préféré na biso ekomaki déjà kokoma tala biloko na biso ndenge esalaki sauce ezalaki kitoko tokomaki na moment oyo tolingaka explication te oyo aza musika apusani oyo azaki ya kolala tolamusi ye oyo alembaki topesi ye makasi voilà parce que kolamba baye kolaka yango merci beaucoup oyo ato lié au bilambe ebeba te zeyeke ezala te parce que tosali dongo na biso du genre ke ebima zeite explication nyonso elekami wana merci beaucoup na bino nyonso bozo comprendre ke explication merci na babone nyonso ya Dada International Télévision merci na bino nyonso bolingaka biso partout dans le monde entier biloko na biso ebelaki kitoko dongo na biso tosalaki yango na makayab na biso ya ambassade vraiment résultat ezalaki vraiment kitoko dongo ebelaki makayab na biso kitoko ba légume na biso mosusu ezalaki ba aubergine et tout bépice na biso ezalaki kitoko makasi to continuer toujours ko s'abonner na Dada International ba elubu ya kafu masola somo ezoya bo continuer ko pesa biso confiance boule nationale boule ya kimia boule ya esengo mbuma ya nyonso ezangaki te oyo babengaka mokapara voilà bon appétit soki nzambe azongi te tokutani mokolo ezoya na numéro mosusu émission merci beaucoup na Anthony merci na